Mbote na bandeko nyonso oyo bazali kolanda programme ya lelo. Bandeko na ngai, lelo oyo tokolobela comportement na biso na poto, songi eza na poto, et puis motema mabe oyo eza na poto. Bandeko, bato basengi ngai nasala video oyo. Babindeko oyo ezali mosala yo ezali kosala, yo omibengaka oiseau oyo ayaka na sango po apanza epai ya peuple, oyo akomisaka basango epai ya peuple. Tolingi mosala oyo osala yango oyebisa peuple oyo ezali kosalama au sein ya communauté. Bandeko, canal na biso kombo na yango Ana ne Congo. Ana space ne space Congo avec K. K-O-N-G-O. Soko ke na YouTube, on s'est enregistré. Au moment à droite cloche zawana ou cliquer yango. Comme ça, chaque fois tout ça la vidéo, vous en a mir na yo, vous en a facilité à kotala yango. Au tie commentaire na yo, pe au pesi ba penser na yo, peut-être ba conseil. Et que ça la bonne marche ya communauté oyo tozana yango, communauté congolaise de Kinshasa, communauté angolaise ya ba Congo, comme communauté Congo Brazzaville. Bandeko, likambo oyo na kolobela bato peza basengi ngabiki ndeko lobela yango. Bandeko, vie oyo tomenaka na poto, c'est tout un secret. Tozaka nango awa na poto oyo bato ya Afrique ba éviter. Ce n'est pas tout le monde qui travaille. Ce n'est pas tout le monde qui est jaloux na moninga. Ce n'est pas tout le monde a mauvais cœur. Mais bato ya motema mabe, ya mitema mabe bazali ebele. Bato oyo pe basalaka te, batondi likunia bazali ebele. Batu pe oyo bayokaka zuwa na moninga po kaka yo omelaka, ye amelaka te, baza ebele. Do bandeko, eza mwa pasi nameka kokabola yango. Mais ndenge nazali koloba ekosenga moto na moto conscience na ye ezonga. Na bato nyuso tu bazali na Europe, bazali na Amérique, partout là vous êtes. Vous êtes na Brésil, ba oyo balandaka canal na ngai. Lelo nazali ko se base na batu oyo bazana UK, bazana United Kingdom, to bazana communauté United Kingdom na bosani Grande-Bretagne. Bandeko, pourquoi na lobi yango? Awa tomoni motema mabe ibakisami. Comparaison ibakisami. Likunia mususu ezali kaka moninga mususu amona kino yo lata koleka ye. Donc ba yini yo. Ba mususu ba moni kino yo zawana omono na kasusu te. Donc yo leki bazo yina yo po yo omono na kalisusu te. Vous imaginez? Ba koma ko tonga yo lokola likambo mususu. Pona ba mili na bango yo yaka sute. Na mili mususu yo kokende bière oya pamba basombaka yango te bamelaka badiamba. Mais ndenge bazali ko vanda ko finga batu incroyable. Bandeko, tolingi toyebisa bandeko likambo moko. Bandeko, tozali na poto mboka mundele. Bandeko, toyaki awa poto luka parce que nous venons de pays pauvres. Tozalaki ko kanisa ke soki touti na Afrique toye na poto ezali paradis. Là où nous allons tout trouver. Donc d'un coup, vous arrivez en Europe, la vie est faite. On croyait que la vie était facile awa. Donc comme awa, tu as découvert autre chose. Ton vie est difficile.
pour vivre awa il faut vivre na rythme ya mundele ndenge bango bavanda. Mais là c'est normal, zali mboka na bango. Soki na mboka kuti bango ba telema, yo pe il faut telema. Okuti bango so bavanda, il faut vanda. Mais bandeko, pour to survivre na rythme na bango, il faut d'abord biso tozala ini. Soki toza ini, tozo créer force moko boye. Soki toza na bolingo parmi biso, toza komilingana entre biso. Soki bolingo ezali entre biso, toza kolingana entre biso, toza koformer liboke moke. Liboke wana nous donne une force, une certaine force oyo ke batu bako pénétrer yango facilement te. Mais soki parmi biso toza unité, soki parmi biso bolingo ezate, donc nous laissons la porte ouverte pour nos ennemis. Donc soki ezosalema parmi biso, il y a une ouverture énorme. Et là, c'est facile à nos ennemis de faire tout ce qu'ils veulent faire au sein de notre communauté. Bandeko, nako kende na exemple moko typique. Ndeko, kokunda mutu na poto eza facilité. Plus to yebi yango. Ekutaka biso mbongo ebele kokunda mutu. Libulu ya pamba, ça commence dans des 4800, 5000, 5500. Libulu po kunda mutu. Libulu. Botali cercueil te, botali ba voiture te, ba cheval te, botali nanu te, mbula boni boko garder nsoto wana na libulu 10 ans, 20 ans, 25 ans, 50 ans, boyebi te. Donc ça fait que tangu beaucoup fait moto, beaucoup de pour se préparer pour l'enterrement na yemaka mbutu, bomona monter comme 9 000, 10 000, 11 000, 12 000. Tangu bosenga to lingi 3 limousines, 4 limousines, to lingi à cheval, bomona 15 000. Ale mbongo wana na maboko na bino bozali na yango te. Mais ndako tangu bozali uni bino nyonso tout. Besoin d'une force de communication qui notamment les Cambodgiens au sein de la communauté. Tout le monde est informé. Donc on a dit, attends, mouton na yebi ete, mais ce que tu dis 10 na yo, 10 euros ou 10 livres ou 10 dollars na yo. Tant que vous avez belé, faut soigner ensemble na bino et que pesa bino montant on yo beaucoup de l'andeko na bino. Ndeko il faut que tu mingi tu allez avoir tu vas aller de côté tu vas na chance azana leki ton grand frère tant musukutu na libota na ye bayoka na kate mais batu oyo yoka na bango ba oyo na vie ye aye bakite mais aye na poto akutana na bango ye na bango basali kolingana basali koyoka na malamu bakomi libota na ye. Bandeko, c'est pour vous dire ba oyo tozana bango na poto bango nde libota na biso bakomaka ba famille na biso. En cas de problème, c'est ces gens-là qui viennent premier. Bah qu'est-ce que ça passe? Oyabi munoko, oyabi mikanda, oyabi boye, bako secourir yo po bakende na soin na yo, bakende kopesa yo aide na likambo oyo ekomeli yo. Bandeko, makambo wana poto ko résoudre yango, il faut tozala na bomoko. Tozala ini. Conscience na biso et travailler. Tozala na ba leader oyo bazali conscient, oyo bakoki ko unir le peuple. Toyebi ke parmi biso, tozala ba tono vide. Tozala ba tumsusa na poto ndenge ba komela to yebite. Mais baza na poto. Et bato wana bazali ko créer mikakatano au sein ya communauté, tozali ko panzana. Bandeko na poto biso nyonso tokoki kokoka ndenge moko te. Mosusu aye na poto
akufi banzala atangi lobi et récompensé ya musala na moi c'est à moi malamu abongi neti mais moi c'est mo pesi moi stabilité na vie na ye mais moto wana zande ko na bino bo garder na communauté na bino parce que mayele na ye akoko contribuer na communauté oyo pe atangi te mais asala comme ça la moko ya muke ndeko wana bo garder ye au sein ya communauté pour mukene wana zwaka soka ti moi 5 et ko pesa contribution munene au sein ya communauté ndeko nanga oyo pe ayebi koloba bo garder na communauté parce que elobe na ye ekuta matoyi ya batu po batu bazalaka ini mwasi oyo pe azana botosi oyo azana bolingo ya ko guider ba mama mususu azali importante na communauté bozwaye botia wana parce que contribution na ye ezali importante na conseil ya communauté na mokuse biso nyonso tozali important na communauté bandeko lilala oyo ya mabe ezali kopola botia na kati te batu pe oyo malamu bokende te esika lilala wana ezali kopola soki maladie aza nango eza contagieuse tant boki pe na ye ekozwa bino tant boki nango ose en communauté surtout ebeli to soki liwa ye communauté esili bozangi moto akunda bino soki bomoni penza mabe ya mutu moko boye ezali mabe moko boye akozala pénété il faut que écarter ye à la distance comme ça kuna ke ayekola bandeko toka bwanaka te pona conflit ya basi na libanda bozwi yango bokotisi bato bazaki ba innocent na ba conflit na bino ya basi esalemaka te ba conflit libanda bokozwaka yango te boye nango na communauté alors bato baza na kati babandi kozwa ba part parce que tokolaki quartier moko alors yo okoteli kaka po bokolaki quartier moko donc ata za na tort mais lokolo bokolaki quartier moko automatiquement akomi na raison muto aki na raison boyini ye bozali kokabola communauté bandeko soki moto awei moto oyo akufi batongaka ye te quel que soit dispute bozalaki nango bino na ye asi akufi ata yo ye opesi ba défense na yo mais oyo yo zako expliquer bato nani fa répondre yo kasi muto na akufi te il faut ye pe aya à se défendre yango na tina ya débat ezalaka soki opesi ba argument na yo ye pe asali contre ba argument na yo soki kenzela moko c'est là que tokomaka na conclusion moko bonne parce que ba idées ensemble mais souvent soki ba idées à travers okomona débat ekosala ekocréer divergence parce que ba pensées à opposé mais comment se fait que mokili ya lelo oyo ndeko na ngai tozali komikabola mpona bafitilité moko ezanga mutu na makolo moto mosusu akoma ennemi ya moninga parce que ye ne balobana te ye apekisi na loka ngana toyokanaka yo na ennemi na ye ngana koso na ennemi na ye te ndeko na ngai ezalaka te lobi nazalaki na ndeko moko alobi na ngai ke ndeko omoni ngai soki moto ngai na ye toyokanaka te ngai na ye tosi tokabwana complètement na ye tokabwana complètement soki moninga wana akufi na liwa na ye na kokende te parce que na bomoi na ye tokabwanaki déjà tokomaki benemi ye amona nga te ngai na moso na mone nzela tolekanaka na biso alors soki ye akufi ebembe na ye tina nakende eza te parce que soki nakei bamona lokola ye kotiola ye parce que na bomoi tozalaki komonana te oui bandeko tango ndeko na lobi na ngai oui namonaki pensé na ye donc quelque part il avait raison parce que lui se protège amoni lokola toza koyokana déjà te bon lokola akufi bon na souhaité na musika que son âme repose en paix mais kuna matanga na ye nga nake nanga te mais na suka apesi nga susu idée mosusu ki non
tina to swana katumba na ba niveau wana ezali te. Mais bandeko ngai na pensé na ngai soki moto wana na yini ye pona conflit auto zana yango. Mais na tango ya pasi soki nga na moni wana na sunga ye na kosalisa ye. Parce que comme tango ya pasi ça n'a rien à voir na conflit to zaki na yango. Soki moto wana akufi atana ko kende na ngate, mais soki na moni na pesa contribution na ndenge ya akufi na ko pe ko ya na pesi contribution na ngai. To na kotena na ndeko fiki non moni to zoka na tembe ko ndeko akufi na lingi pe na sa douleur na ngai ya ko perdre ye contribution na ngai yango. Ata oke na yote. Mais to souci ki non ndeko wana lokola kei akende akunda manaye ampe. Mais eloko to linko benda ba matoy na baninga bandeko moto wana bozalaki na ye amitié bokoli na bomwana to bomwana te bosali amitié na poto to na poto te bozalaki na amitié ba makangu ya mena masanga na ba soni na bino bozoba bino bato na bobebani bokabwani na soni ya bozoba nzamala la te kola mokili aye akaboli bino moko akei bino bovandi na ngambu oza kotonga moto wana akufi tokotala bon toko contribuer te tokosala boye te. Mais bandeko boyebi ke soki ekui awa na poto il faut tozala ensemble po moninga wana akende na esengo. Siko tango bino bozali kolongola boza komilongola pensé na bino zali nini moto wana akundama te apola to abokama. Siko na tuni bino ba pensé ya genre wana bato oyo bayaka na ba pensé ya ndenge wana bazali batu malamu to bazali batu mabe. Batu ya genre wana to garder bango na communauté to garder bango te. Pourquoi bozela liwa ya moninga bango bino bo se retirer bo bimisa bakanda oyakala bo utiliser yango tango moninga akufi. Sikoyo ba penser na bino nani bolingi asala défense na ba penser wana bozana yango. Alors ndeko wana a pesa ki ngai ba penser na ye ngana pesa ba penser na ngai ce que moi je pense. Ngai soki moto wana to kabwanaki soki liwa ye na koki toujours koya pesa contribution na nga bien na participer mokolo mona laisse le nagi non na faire partie nga pena za compatir mawana ngai parce qu'il liwa et ça nzela petit surtout et puis na pesi contribution na ngai na ke na ngai soki na yesu te mais pourvu na sala ki devoir na nga moto wana akundama. Bandeko motema mabe eza na sensité ndeko ko ina moninga te parce que ye ndako ne aliaka malamu amelaka ma 20 yo komi jaloux na ye na zolo bela batute mais tozali ko pesa conseil. Bandeko toka bwanaka te pona ba conflit oyo ezanga mutuna makolo koyokela moninga zuwa te parce que omonaka ye na bilamba kitoko akosa na bilamba kitoko nanda kuna lala kana mabele nanda kuna liaka malamu te mais alata bilamba malamu yo osaka na makolo mais oliaka malamu olala ka malamu yo ozalaka salité mais ndako na yo ezali propre impeccable oliaka malamu olala ka malamu ye akozala kitoko propre mais mbongo ndako akokufuta yango tala baniongo ebele yo ozali salité ozali soki ndenge nini mais ozana niongo te. Bandeko vie ya moto na moto eza na ndenge ye amemelaka yango ndenge atambwisaka yango. Vie ya moto kota kati na ye o découvrir oyo ye azali. Bandeko tozala na bolingo ezali bolingo ya solo koswana
ezali inimité te ke no soki boswanaki bokoki kojoka na lisusu te bandeko nyonso tu oyo tozosala na mokili ya mabe na bolingo ezali na esika te bandeko quelque soit ba bolingo oyo tolingi tocreye lelo po bima mutu malamu bandeko bolingo nyonso tu esi ezala ya kala tozali na bolingo moko te oyo ya sika tokoya na yango na kala existaki te bolingo oyo toza na yango ezali deja bolingo ya kala esi existaki deja bolingo yango existaka deja sikoyo biso to changer totika ba futilité totika ba confusion ba songi ya bozoba ba comparaison inutile makambo oyo toko bénéficier na yango te oyo ekokende na biso liboso te ba makambo wana yango nde tolongola totia ba makambo ya malamu na bavi na biso oyo ekosunga biso comme ça soki moninga akomi na kokoso toza na liboke moko tokende to compatir na moninga wana soki likambo ya liwa eye tozala bomoko ozana ya mingi opesi ozana ya muke opesi ozana ya katikati opesi po kaka moninga wana akundama ata moninga wana azana basirance na ye mais basirance eza na niveau assurance mosusu na bamonta moko déterminé ozana assurance babimbo tosalaka dépense ya 6000 par exemple or que dépense na yo senga 10 000 euros mais 10 000 livres donc il faut 4 000 wana bo compléter yango okoya komona baninga o batiaki et compléter 4 000 wana ndeko wana akundami soki ndeko wana atikaki eloko te azaki na assurance te azaki na eloko te lokola liwa yebisaka mutu te parce que ndeko muka po bonga wana toyebi te ndenge nini tobongama par exemple okomona likambo yango ekwei soki ekwei bandeko na ngai ekozala sikoyo mosala na biso bandeko bazalaki na ye balakisa bolingo na bango esengeli te oyeba ye oya opesa contribution na yo oza na ntango te otindi contribution na yo ata ya moke l'essentiel esunga ndeko wana akundama mpo ya yo susu ekoya mais tokreaka bagroupe te tomilongola soki bocreye groupe bomilongola donc intention na bino ecreye trou na contribution oyo ya kokundela ndeko wana intention wana eza ba mauvaise intention ezali ba mauvais cœur c'est comme si bino ba vie oyo ya bino boyebi ndenge bokokufela alo tika moninga akufi apola to abwakama bandeko toza kosenga bino tokola parce que dans tozokola poto ezali école oyo ezali koéduquer biso ezali kolakisa biso vérité ya vie parce que ba vie tozala na poto na Afrique tozala na yango jamais d'autant tokoma na poto tokamwa okamwi vie ya poto ezali boye yango réalité donc poto echangeaka vie ya moto ekolisaka bongo ya moto pe echangeaka mode de vie ya moto bandeko ezali te ndeko nyonso tu soki awe akozangelaka mbongo kokunda ye te bamosusu baza na famille bango eza na chance esi mibongela to bazalaka deja préparé ndeko nanga toza na bato mosusu akufeli awa na poto ye aza na eloko te mais famille na ye etindi mbongo euti kuna na Afrique parce que na Afrique bazalaka nango mpona ondere kaka bimbo kuna eza te tozangi 10 000 totimilo 10 000 yango bokunda ye sikoyo ndeko na ngai soki likami ya bongo esalamaki bino awa beka te ebemene kobwakama bomoni libota na ye etindi mbongo parce que esalemaka na bato ebele
ce que beaucoup ça la ndenge ni boye ko bloquer bimene kunda bate parce que na mbongo na bango kunda ndeko na bango bandeko tokola na koti na ba vie ya bato te parce que naza ko parler sur bizaleli na biso na poto ba mentalité ya jour au jour oyo to moni kati na biso bato oyo zo kabola biso oyo zo créer ba difficulté na tango ba pasi eye ni ba pasi ya liwa yangona ba binga kino ndeko likambo oyo lobela yango oyo akoli azala matoi ayoka toli oyo kopesa comme ça to changer mais oyo pe ako comprendre message na yote ndeko totika ye mais miso na biso ezali komona ba oyo bazali na bizaleli ya mabe toza komona bango ndeko na ngai soki mabe ezali nature na yo soko sali na muto moko ata obatami okosala susu na mutu mususu okosala susu na mutu mususu okosala susu na mutu mususu timboka mobimba suka nango bakomona kino oza moto mabe suka nango okozala abandonné soki okomi abandonné ndeko na ngai okoma yo moko basongi ba mabe oyo yo okreaki po esalamela bato tangu na yo kokoka na oya yo bato bakoya te parce que mboka bakoma ennemi na yo bandeko na ngai totika bizaleli wana ya kokabola baninga bandeko soki bomoni na pesi toli oyo ezali basé na oyo tozomona eza kosalema tomonaki ebembe ya ndeko Gordon, je ne m'attendais même pas après enterrement nayoki ba masolo ebele namoni bato mosusu pe baza koloba esali pasi na bakite communauté na biso eza na kona bolingo te namoni ndeko Jules Kapeta kufi ndo tozali na Londres nazali koyoka masolo kaka ya bato na minoko ya bato nazokamwa ndeko Pembela kufaki awa na Brixton nakufaki na Belgique nayoki masolo na matoi ya bato matoi na ngai masolo na minoko ya bato namoni donc ndenge tovivaka boye tozaka na bolingo te mais pardon en réalité cause yango ezali nini basi masanga nini motuka rivalité ya bilamba me bandeko na tuni bino boye est-ce que bilamba oyo tobundelaka ndenge tofivaka penza na réalité ya poto est-ce que biso penza tozana ba mbongo ya kosombaka bilamba wana ya cher wana parce que bilamba wana en réalité eza mpona moto mbongo ba bilamba wana en réalité eza mpona moto mbongo parce que omona soulier moko eza $4000 vraiment yo na mois ozwaka $4000 salaire na yo ton a 3 ans 4 ans osoka ngisi eza $4000 na ndako na yo économie na yo ce que nous avons te parler sapato ce que tota la montre te tota la elamba ya nzoto te tota la loyer na yo te mais ndeko na ngai yo za ko ina moninga ti a tel point ki na liwa ko tukino bibe na to okende te bandeko to bongwana bandeko to komi na âge oyo âge ya réflexion âge oyo ebandi kosunga biso toyeba vérité ya vie âge oyo
eza kokende na biso tokoma plus responsable ya oyo tozalaki kokanisa. Bandeko na ndeko na tozalaki tokomaki na conclusion que non ndeko il faut makambo oyo tolobela yango tomana koexpliquer bato ke non il faut tokomaka na niveau te ya kokoma binemi ke non moninga wana soki akufi ebembele na kokende te to tokokende te. Tokoma na niveau ya réflexion liki te soki tokabwanaki na mwasi mbodi ekabula biso bato te parce que mwasi aza mobali nde mosusu eyo mpe okozwa na mwasi no mosusu. Donc tokomaka te na niveau ya inimmunité parce que adi ye mpe asopaka boka aza na yango vraiment eloko kolia esala yo zuwa bona koyina moninga akufa oza kosouhaite ke moninga akufa parce que omona ye soki aliambelaka vin ye aliaka boye donc yo oza na souci moninga wana likama ezwa ye mpo ye aliaka bo ndeko nanga wana eza susu ekomi yo desi ya kindoki. Bandeko yango conscient nazalaki nango bolingo na biso ezala bolingo ya bosolo, bolingo eza nango pasi te kaka koyeba kosalela bolingo. Ndeko na ngai boyeba ke soki nyama ya mabe akoti na mboka bandi kolia batu kaka batu ya mboka wana bakoboma ye bakotela mutauta mosika te na soki wana a plus